na biso musenzi azalaka te. Na bato balobelaka Madame Belleville musenzi azalaka te. Soko za musenzi yo moko milongola. O comprendre que naza musenzi place nange zawa te. Ndenge baba rezi baluba ba bengana bango po bango balongwa te ba bengana bango ndenge ba bengana bango ba samba samba bango moko dans les vides wana. Le 29 mars, il y aura un grand spectacle représenté par vos artistes, ballet, et vous allez au rendez-vous. One Man Show, bisope bato tola makila One Man Show na telemi penabo na pandi tswaka na sepeli simokili. Bakozala wana mama na spectacle le 29 mars à 17h. Billets zali $10. VIP $30. Donc, soki yo oyele intérêt na yo natali ka be mission no parce que to yebani bien na yebi ba chaîne na mutu nyonso. Soki natali be chaîne na yo zo wela no ka be intérêt ya kokende ko répondaka batu kuna ya kokende ko lobaka kuna parce que ezana eloko moko te oba ko finga Madame Belleville na minute oyo soi-disant ekoyokise mutema pasi. Ezana eloko te mafinga sikezate nyonso za ya kalenzuluki. Madame Belleville ata lelo ba créer mutakala mo ya lukuta ba publier to peza ya solo ba tie yango na toile akolia amatina mbetu apusambeli alali. Ezana mafinga moto yolo bake bazo finga trop papa kulutu yo bino bolobaka bongo bango kuna bazo finga bango kuna ba finga po ba pona bango ba finga. Nani yo ya koya liboso lelo ayebisa biso ke tango bazwaki ye bayebisaki ye banda kolobela Madame Belleville finga ka bato ata mukolo moko te. Tango kuna yo zolo bake bazo finga Madame Belleville ngai moyena lobela showbiz ya le 29 ezate fona finga nanu. C'est que oza mutu oyela ki intérêt. Et puis na informé bi de l'ormo bande na sa famille Bota. Ndenge bomoni tendresse wana asaka promotion ya Belleville makasi koleka esila. Ndenge bomoni Zuma wana asaka promotion ya Belleville Madame Belleville koleka sila. Ndenge bomona ba yagola wana, ndenge bomona ba mura, ndenge bomona ba essai de Panama famille Bota ba nani ayebisi bino ke po famille Bota etala be émission na bino. Il faut tout à aborder. Famille Bota, est-ce que c'est vrai? Bon répondre dans les commentaires. Non. Il faut tout à aborder. Il faut finga kaka. Nani ayebisi bino bon. Recadrage, c'est bon. Recadrage et pesami pour la même ngayo. On doit recadrer des mal intentionnés. On doit recadrer des idiots et des idiotes. Bah, il faut qu'on recadre bango. Mais, bah, insulte nde ezamabe. Tout sunga Madame Belleville. Film eza na marché. Second choix. Tout benga ba famille Bota. Bah, qui ne kota la film. Malgré, tout ça la moment moko boye. Mboka, makamnyo so goma. Mais quand même, YouTube, bandeko, ya famille Bota, bazo laksaki, oui, bazo tala, artiste na bango. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Kuluta, famille Bota. Merci beaucoup. Nabino tout Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup. Nabino tout Pesara Bisso toujours confiance pour Nakolanda Bisso. Naba émission tout ça et la Rabino. Merci beaucoup Nabandego tout ya famille Bota Boza partout dans le monde. Merci beaucoup. Nabino tout ndenge Bozo Pesa Bisso toujours confiance ya Kolanda ka ba émission na Bisso tout ça et la Rabino pour nako promouvoir vraie valeur ya artiste Nabino comédienne scénariste Belleville Kandi Poutine de l'écriture. Merci beaucoup Nabino tout aux opésa surtout chaîne Oyo Confiance Congo Victoria Télévision. Congo Victoria Télévision les aliments moko ya ba chaîne Oyo elobelaka Madame Belleville
et famille Libota to continuer toujours couper sa confiance, to partager la vidéo, to aimer la vidéo et puis moi ba critique boye la biso na privé wana non qui na commentaire na privé wana to za batu ba kokana nyoso tuté et papa Kulutu to kolochen o na lobaka chaque fois les qui nanga na yene na internet aya kosala ki mon ponoté azali mwasi ya libala oyo babala légalement à longola ba fille ya YouTube Sony parce que ba fille ya YouTube lelo ebele babali na bango ebele bazali na bango na mabala et puis ebele baza kopesa bango ba confiance te ya kobala bango mais lelo ma petite sœur chérie Clarisse Plasma écran géant Pitbull oyo molongani ya Dodé Mavumisa Joao Pedro Motolanzambe o azo séjourné na Hollande kuna sika oyo azali kovanda donc aza calme azwa mwasi o pene sengeli azwa o peut-être batu musu ba jijaka na apparence mais Dodé Mavumisa Joao Pedro mon bof talaka na lobaka na mboka bateka miliki na station donc Clarisse Plasma Pitbull a honorabino ba youtubeur ba youtubeuse a honorabino penza donc et ça là qui te connaît lengina sukaina voilà merci beaucoup na ba base nyo surtout ya ba famille Libota sans oublier lelo na bandi na base ya Afrique du Sud lelo na bandi na base ya Afrique du Sud Irsil Botelwa base ya Afrique du Sud ba Chic Media ba BBC Mpoi na base ya Afrique du Sud et sans oublier mutamemanga na kopo yo Nana Mpoi base ya Afrique du Sud na base ya Afrique du Sud ya famille Libota bambote na bino ebele boyeba ke toza na événement munene oyo tozo salela ngo promotion oyo ezali suka na événement base ya Afrique du Sud il faut boter élément alors base ya Londres la maman chérie à moi si boter élément le 29 mars il y aura un grand spectacle 7e anniversaire il y a Bellard Production mais Maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture écriture à Musuni a pesibiso matière ya koloba makama koloba yango donc 7e anniversaire ya Bellard Production to ya Belvi TV et kozala fête nango to ko célébrer na showbiz le 29 mars et kozala samedi na 17h nga déjà ba 15h naza déjà libanda salle nazo zoa déjà ambiance wana libanda salle wana donc c'est ça base ya Londres la maman chérie à moi si maman Sylvine Jolie bola mweleke belé maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola maman Aminata Tulomba wana base ya Londres base ya Belgique mamita Dina de Belgique base à Belgique bokomelanga base ya Belgique et puis base mususu base ya États-Unis na Washington base ya États-Unis na Washington maman Célestine donc à simbi base ya Washington wana maman Célestine autrement dit Céleste Décor à simbi base ya Washington base mususu eza na États-Unis na Austin na Texas wana bokomona maman Christine Dipa azali na kati ya base ya États parce que États-Unis eza munene base donc ba base ya famille Libota to kiti na Afrique ndenge to bandai na Afrique du Sud to ke na Luanda base munene ezali kuna eza représenté na Bibish Kande autrement dit mama ni mama Bibish Kande oya simbi base ya famille Libota bango na ba sœur na biso ex danseuse Miete Shege yonde koza na kata Luanda oza na kata Angola olingi osangana na bato baza na base ya famille Libota ya Luanda kende kaka na Popular na mosquée wana tuna kaka nazoluka Bibish Kande mama ni mama ozala mobimba wana na base ya famille Libota parce que pa na biso
famille taka tolobaka famille libota batekaka famille te malgré ba misusu moto bayela biso maloba o batekaka famille te famille batekaka te ye moko ateka famille te mais ami teka parce que famille pe batekaka ngo te pe biso pe famille libota bakotikalaka jamais kotekaka biso. Alors ba famille libota bandeko tout boza partout dans le monde eloko nga na ye kobeta pena sonnette d'alarme famille libota surtout bandeko na biso tobengami bapandisango tolobelaka madame Bellevie toyokaka tozaka na matoi soki mot d'ordre eza boye parce que biso mot d'ordre na biso bandaka ezalaka promotion événement eza moko bakosa bino te bazoba bino te événement eza moko na capitale ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Oui, tala kutu na bosani kocha drapeau na ngai ya Congo na kingo. Roseline Kabwala ya kopesa nga drapeau. Voilà. Eza boalu baji tunga. Donc malgré lelo tu es que avec Nzambe avec le sambo ya ba congolais nyonso bandeko na biso ya SCP kimi ekokota parce que mot d'ordre pesami ba réunion munene zo sala en Afrique et pesami kimi ekoza na RDC. Alors moka oyo kotika na ko reconnaître guerre te eloko te. Tant dans une guerre mobimba, Congo mobimba, jamais. Donc, événement, oh, ya Madame Bellevie, événement ezali le 29 mars. Le 29 mars, en tout cas, Boyato Sepela Elongo, jour pour jour, Nzamba Saël Biso, 7e anniversaire, il y a Bellard Production, il y a Bellevie TV. Bandeko na biso tolobelaka Madame Bellevie to cesse na ba émission ya makambo so le kapaba voisin et puis na bandoko revese bino ato che miniature te na bandoko no tala ba vidéo lobela makambo so le ka shebiso Madame Bellevie ana matière ebelele ti matière na minute oyo ya spectacle oyo parce que ba congolais nyonso na ba na poto ba zela ba ngoko événement moko ya anniversaire il y a maison de production na biso ya chaîne na biso bana événement ba ozela te ezaka événement ya showbiz le 29 mars et ozala suka na spectacle bino moko bomoni niveau ya ba invité nano ba masqué ba ngwana ba ozala wana. Et puis, on a biso ba osala spectacle. Alors, on a biso ba kroni maman, ba kroni papa, otolobelaka Bellevie, Madame Bellevie. Pa na biso musenzi azalaka te. Na bato balobelaka Madame Bellevie, musenzi azalaka te. Soko za musenzi yo moko omilongola. O comprendre que naza musenzi place nange zawa te. Ndenge ba rezi ba bengana bango po bango ba longwa te ba bengana bango. Nenge ba bengana ba o samba bango moko dans les vides wana boko samba parce que mutakanga bino kacha sakenda. Alors bandeko na biso ya famille bota ba communicateur ba communicatrice soki tolingaka Madame Bellevie yango yo to sala promotion parce que mutu na mutu nenga tolobela Madame Bellevie alaksaka bolingo na ye azalaka nango pa Madame Bellevie et puis ba fanatique na ye parce que lelo bato batalaka biso eza ba famille libota eza ba fanatique na biso te ba fanatique ngana ya Madame Bellevie. Alors ne ba observer biso batalaka o penza alingake sincèrement oyo penza tomona ke neti oyo penza tomona ke neti kaka ayela intérêt baza mayele soki ngana za vrai te pa Madame Bellevie ba famille bota ne bazana mitema ba yebi soki pitbull azaka vrai te ba famille bota ba yebi
soki Darling Love azalaka vrai te bakoyeba. Alors bayebi biso na mitema. Alors tout ça la makambu oyo to lakisa ba fanatique, to lakisa ba famille bota ki en tout cas to lingaka Madame Bellevie. To lingaka na bolingo ya solo. To sale la Madame Bellevie promotion ya spectacle ou promotion ya fête na biso parce que so za famille bota fête oyo mukolo ndako soka bazo bongisa fête na ndako wana mutu tu akotaka na makambu oyo etangi kosunga ndako eza na milulu minene. Alors totika na makambu wana kingani kotoyo bazolo bakutu bo etali biso te balamba mami wata ya bouillon babakisi Kagame tokoya te biso to sala promotion na biso na lobi na bino etanke ene na bino mukolo na bino mukulumpa mbiaka mot d'ordre ezali to sala promotion ya Madame Bellevie ya ba film ya spectacle ya makambu oyo etali Madame Bellevie. Soki yo nga na moni yo ozolobela makambo libanda libanda kuna mingi mingi na kotrete yo oyaki na intérêt chaîne na yo etalamaka osalaka promotion te. Papa Kulu to lobi yango na lobi yango na yebisa bino déjà que moi je suis famille Bota naza Papa Kulutu aza gardien du temple azali yaya ya Papa Kulutu. Donc soki yo oyele intérêt na yo natali ka be mission no parce que to yebani bien na yebi ba chaîne na mutu nyonso soki natali be chaîne na yo zo wela no ka be intérêt ya kokende ko répondaka batu kuna ya kokende ko lobaka kuna parce que eza na eloko moko te o ba ko finga Madame Bellevie na minute oyo soit disant ekoyokise mutema pasi eza na eloko te mafinga sike eza te nyonso eza ya kalenzuluki eza na mafinga moko te. Madame Bellevie ata lelo ba créer mutakala mo ya lukuta ba publier to peza ya solo ba tie yango na toile akolia amatina mbetu apusambeli alali eza na mafinga moto yolo bake bazo finga trop Papa Kulutu yo bino bolobaka bongo bango kuna bazo finga bango kuna bazo finga po ba pona bango ba finga nani yo ya koya liboso lelo ayebisa biso ke tango bazwaki ye bayebisaki ye banda kolobela Madame Bellevie finga ka bato ata mukolo moko te ata mukolo moko te. Et puis na makambu nyonso to esalamaka kotala elongi ya Madame Bellevie kotala makambu attitude na ye est-ce que akoki kobenga pena ke Papa Kulutu na moni kingani kuna finginga makasi yo pe tout abordir kuna eza lukuta batu nyonso tu baya kovanda na kiti koyebisa bino ke atinda biso kuna na famille bota batinda biso to finga eza lukuta eza kibondoki na bango botuna bino na biso tolobelaka Madame Bellevie to tunana ebele mpe soki bobengaka ya yambaka te mpo na nini po apekisa bino kofinga boyokaka te po apekisa bino mpe kolukele baproblème boyokaka te ntango nazoba bandeko nyonso attaché de presse communicateur communicatrice mutu nyonso na bandeko nyonso tolobelaka Bellevie mutu aya YouTube liboso na nga aza te. J'ai l'expérience naza na expérience donc cela veut dire tangu kuna yo zolo bake bazo finga Madame Bellevie ngai moyena lobela showbiz ya le 29 ezate faut na finga nanu c'est que oza mutu oyela ki intérêt c'est que oza mutu oyela ki intérêt
tout ça la promotion, tout la qui ça sert na biso to lingaka ye, to ya pour na vraie valeur. Soki bazo finga ye, yende soki soit disant ko yoka pasi, tika ya yoka pasi, yo sala musala, la ki sa banguna wana ki betuni ba o différence yena. Ya koloba ke te. Omoni Miss Lolo pena nenga vandi na plateau, nenga zo finga Madame Belleville, est-ce que zalaka? Mutu azo finga déjà Madame Belleville quoi Miss Lolo. Ye moko na nazali finga. Siko ye moko na li finga. Siko soka fingi Madame Belleville nde osani. Omoni tendresse te nenga vandi na plateau, azo diminer Madame Belleville, banda ko diminer Madame Belleville. Lito elongwa. Liso elongwa, to mbunzo elongwa, to mayele oyo nzamba pese ba inspiration o azalaka nango ya kokomela biso ba filme. Soki mutu pena bona ebisa bino bo remarquer loko moko. Si c'est réellement ndenge balobaka ke na ye pona choquer. Nde na monaka mwana na buka na minu wana ya gola na yaka pona choquer Madame Belleville. Pour na choquer Belleville, ne ba benga ke Belleville wana on dirait muninga na bango. Si c'est réellement Madame Belleville a côté la distraction na bango, toi ça l'a choqué. Mais tout le monde a ba filmé Octave Rokita. Mais tout le monde a pe que Moutaza pena traumatisé à travailler te. Mais or que tangu bango bazo finga e, au moment bazo finga e, ndenge nzamba lo barake a tombola na kati ya humiliation. Au moment où ça fait combien des années ba finga kae. Mais ce tali lelo en terme ya ba film oyo ezala makambu. Ba film ezo sala makambu na cinéma ya Congo. Belleville za numéro 1. Siko mutabonde yo vana na plateau te bazo finge makasi moye te ngana moni kaka na finga pe mama ya Intel. Na matisa pe bana na miniature ozo sala perte. Nzambe atombolaka Madame Belleville kaka moment bazo finge wana. Moment bazo humilier banda ko finge pe nde nzambe bazo tombolaka e kaka. Et puis na informé bi de leur moment bande na sa famille bota. Ndenge bomoni tendresse wana asaka promotion ya Belleville makasi koleka esila. Nenge bomoni Zuma wana asalaka promotion ya Belleville, Madame Belleville koleka sila. Nenge bomona ka ba yagola wana, nenge bomona ka ba mura, nenge bomona ka ba essayer de Panama, o mususu nani. Mida basalaka promotion ya Madame Belleville na ndenge moko ya dega. Donc nenge leti makambu ya showbiz na biso ekoyi boy. Ba famille bota boye bake promotion eza partager. Eza partager na biso moko bandeko na ye. O toza fidèle na ye et puis na ngambu pe lisusu kuna tendresse aza obligé à la promotion ya showbiz. Oui. Akosala ngo makasi. Miss Lolo aza obligé à la promotion ya showbiz. Zuma yekutu koloba te. Nega eloba vie na biso moi nta yavu Marie Paul. Fruit préféré ya Zuma. Eza ne promotion ya Madame Belleville. Bango nyoso tu ndenge ozomona bango nyoso tu ba resi ba intel ba kingandi. Bango nyoso wana bakosala promotion ya Madame Belleville. Promotion makasi. Si vous avez un avantage, vous avez un ce qui boye barate, botimba. Alors, beaucoup de gens qui ont tout ça, la promotion événement na biso, événement zamoko, bapaya bakoya ebele, bapaya bakoya kotala artiste, parce que Belleville, Kandi na minute azali, meilleur scénariste en Afrique centrale. Boalou Wadjitunga. Sikoyo, batu mususu bakosala Madame Belleville surprise. Il y aura des artistes il y a cinéma, il y a Côte d'Ivoire, il y a Gabon, il y a Angola, il y a Brazzaville, bakoya peut-être
babimelele msuka bomoni na podium bo mati et artiste Kingani. C'est la fierté du Congo. Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, c'est l'emblème. Il y a cinéma na biso. Porte-étendard, il y a cinéma Congo. Et Simbami na maboko Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Ce qui n'a pas le parce que naza na ba élément. Ou est-ce que ça va preuve? Mboka na mboka ezaka na batu baza ba boyi kala ba cinéma nango ba simbi cinéma nango nde to mona na Côte d'Ivoire. Et lelo tozo mona ngo lelo banda madame Belvi vanda wana na ngwende azui théâtre na libulu abendi yango aye nango ezalaki pena tacle alatisa sokoli yango apakoli yango mafuta apakoli yango poudre alatisi yango bilamba. Alors bandeko na biso ya tolobelaka madame Belvi to cesse nanu soki toza na ba guerre na biso entre Kingandi na Kingani traité yango or makambu ya madame Belvi oza mbiaka mtu oloba mbiaka pena mtu azoloba traité yango yo na mutu wana eza nango pe importante osala émission ozotanga comment madame Belvi na kati et puis atako tu bongo déjà image na biso quand on voit Papa Kulutu on voit Jerry Kobetox on voit directement à l'obélaka madame Belvi omoni sikoyo kazaka o tolata alors alobelaka mutu oyo tolobelaka mutu oyo alingi ba insulte te alingi ba insulte ya ba insanité lokola bandeko na biso bazaka na facilité ya kolobango alingi yango te to salela ye promotion to salela ye promotion biloko musu bozo monaka mukolo moko bimi na émission aya lobi ba boba mukolo mususu abimi na émission ya koloba ba boba. Ce sont des bateaux oyo ba raté vie nga nazo ba vie na bango personnalité nazo ba vie artistique omoni musala o salaki soko zaki discipliné te soko bandeko zongo kaka to du jour na zimbongo leo na lie na tumbi na koti na bar to na luki mobali moko ya mwana muke oyo aza divambron azala nanga na malinga azala nanga boye boye na boye yango moni ebele lelo ba se retrouver boye eza jalousie moko boye na complexe moko boye yango ezotindaka basere na biso wana basortie médiatique epola soko moni bango nyonso tu bayaka kaka kotire Belvi kotire madame Belvi mais na munoko na bango balobaka Maki Ngandi nde mutu aza ceux qui soit disant au top ye nde mutu aza na makambo batiraka mutu aza fort batiraka mutu aza fort mutu aza faible il faut balengela ye batu bamona lokwa bazolinga ye basoutenir ye po aza mabi lela c'est ça donc c'est un peu ça. Alors bandeko nanga tolobelaka madame Belvi na lobi te ke naza IGF mais na lobi ke naza Papa Kulutu ya famille Libota yaya ya papa na famille babengaki Papa Kulutu tout ça la promotion ya madame Belvi totika ba titre totika ba miniature ya bitiache ezanga tina tozo fula batu tozo tindika batu même nanga moko pe nazo miteya et puis bandeko na biso ya famille bota bolandaka biso na yebi ke bino kutu bolingaka na bino bongo te lokwa ba fan mususu ya Maki Ngandi bango balingaka batiela bango miniature ya madame Belvi pena ya munene pas suma batie sila mukie bango balingaka pena batie miniature pena ya munene et pas tendresse et pas Miss Lolo et pas ya Gola et pas essayer de Panama et pas ya Midela Taylor bango balingaka bongo mais biso na famille Libota tia bilongi elongi ya madame Belvi ya kotokisa ya koyita
soki mpo olingi otie na bandeko bazojoine na filme tia famille libota ekotala mpo famille libota nani ayebisi bino ke mpo famille libota etala baémission na bino il faut botutaka abordi famille libota est-ce que c'est vrai borépondre nga na commentaire non il faut tutaka abordi il faut finga kaka nani ayebisi bino bongo recadrage c'est bon recadrage epesami mpona même ngai oyo on doit recadrer des mal intentionnés on doit recadrer des idiots et des idiotes basenzi il faut qu'on recadre bango mais bainsulte nde eza mabe même nzambe na lola soki amoni baye bakosi likambo moko epona madame Belleville yo ye orecadre kaka otalisi bandeko tala eloko azoloba oyo eza lokuta eza boye même na nzambe na lola akotia yo très bien mais soki oye ofingi lokola bango parce que bango bakoma kodiembela o biso mpe torecadreka te eza na bato balinga mafinga lokola ka ya mama Kingandi te bango na bafanatiki na ye basepelaka bongo ti mpe imagine bafanatiki ya artiste ole basepela na bilei ole basepela na kokoma ya artiste bakumisa artiste na bango malgré akomaka na ye te basepela te na bilei oyo atielaka bango oyo bakomi mpa bato mosusu oyo ye moko aza meme na suivi ya kolandela yango te sur le plan de direction artistique oyo mwana oyo azojoue aza ne kaka pot de flair mwana oyo azojoue ne kaka azopesa le meilleur te aza na niveau wana te c'est ça oyo babengi critique leti makambo na oloba to recadrage bango mpe bayaki kodiembelaki tozorecadre bato ya Belleville wana bayaki kofinga yo mutu oyo ya Belleville ya madame Belleville ozoya kofinga nga namona kaka video na yo parce que mutu soki azopekisa bino sukasuka motema ekosuka ye bokosuka ndenge baresi asuka babloka ye parce que bande kopekise buzoba oyo akoma akenda kosala lelo pa mama Kingandi donc alingaki azala libre bongo alors toyoka le 29 mars toza na événement toza na anniversaire na biso oyo tokosepela oyo bapaya bakozala ebele oyo ndeko nyonso congolais nyonso soki mpo ozali abakuku conscient parce que mutu aza conscient famille libota waza na famille libota toaka na baconscient na baconscient te toaka na bafamille libota ya mayele tout akoyinama Kingandi mpona nini aoyine te ayebi ke aza actrice na biso mais akoyinama be oyo ye afavorizaka pembeni na ye mpo bafinga Belleville akoyina ye na kibomoto boye te eza ndenge moko na bafilme ya madame Belleville ezalaka kaka na biso bafamille bota totalaka yango oui mais eza mpe na babakuko baza conscient oyo bazozanga bilei ole bakomela bango bafilme peut-être mpe na kati ya babakuko eza na bato ebeze baza na mitema mabe baza na koyina baninga babongwana mais bazozwa temps ya kokomela bango te temps nyonso ezokende kaka na ekendaki boye ekiti boye emati boye alors famille libota tokota na je wana te mutu oyo nga na komona ozokota na je na bango seke na kotia mpe na koconfirme to na kokende kondima na makambo oyo bayebisaka biso ke babenganaka bapesanaka bamatière basololaka na kotia yango na kokomisa yango eza vérité parce que yo ozolinga olanda kuna makambo bango baosala ndenge nini soki bobenganaka te si c'est réellement ndenge namonaka mwana mo boye namonaka susu mwana ngwa mwasi te ayaka vandaka bayebisa bango na bayagola ke eza
na mutu moko na famille bota na mutu moko ya baku ba pesa na matière soki yo za na kati ya famille bota oza wana osaka makambo wana ato wangani nzamba obimisa yo. Moi je jure devant mon Dieu nazana mutu moko te oyo ya kote ya Maaki Ngandi to benga na rane tozo pesa na ba matière to banda ko solola toza batu oui to banda ko solola mais ko solola na biso ekatana pona nini parce que baza ba bête polémique moko loyal ba komisa ngo polémique ya buzoba parce que tout le monde na banda ko solola na bango et tout le monde ba leka na TV po ba humilier nga tango leki na TV humilier nga to kuta na nzela eza makama internet bino ba komisa ngo ya solo yo humilier nga ale ngai nazwa na solola na yo jamais. Alors soki bino batu oya famille bota bolo bake eza makamo internet et bongo to solo la penate eza camarade na biso to banda kala yo yebinga na kabwana batu boni ole msu banda ko talanga Jerry Kobetox DC7 de la presse mais tanga monaka na koma kolobela madame Belleville nde naza ati lelo moi ça m'étonne mutu oya monanga abanda ko sepela nga na émission ala ke na ina yo depuis déjà okenda pa madame Belleville okoma kolobela okoma famille bota siko tango zolo babongo nga na ya na émission bona tira pena na choka pena Maaki Ngandi na bino ndenge ba vakabo bazala ngam na bino ba imilaka Belleville. Alors moi Jerry ezana batu oyo balobaki nena monaka koma na famille bota moyen na communauté soezate lamba mami wata ya bouillon bakisaka game na oyate oza nani na mboko bondima ba opinion batu ngana ndima kolobela madame Belleville soit disant mukala soit disant Gérard zana na succès Jerry penza Jerry pena na yo peno sopani na ndima parce que naza vrai. Mais na saka ba bêtise ba senzo baza tout autour ya Maaki Ngandi na binote na saka moi je suis crédible na crédibilité na ngeza bokilo na nga uvana na kiti bozo ta l'émission na nga pepele na lokwa ba senzo baza kota Maaki Ngandi te. Donc cela veut dire ba famille bota ba ndeko otolobela madame Belleville to cesser biloko boyoka parce que jour ba ko bloquer ka bino boko maloko ba rezi Kingandi mutu asali ba bloquer nga Kingandi lem soupe comme na ngwe ko bima parce que soki bozo ka te ngai moko na ba ko dénoncer bino botika ko lukela madame Belleville ba problème comédie aleki na TV a humilier madame Belleville etaliote ka comédie na leki a humilier madame Belleville soka moni ebo a poussa na pembeni et puis madame Belleville ba bengana te longwana humilier ki nga na TV te nani akobima zoba siko yo ye oye po bando finga comédie wana c'est kolingi madame Belleville te. Olingi madame Belleville te to sunga madame Belleville film eza na marché second choix to benga ba famille bota bakende kotala film malgré tozala moment moko boye mboka makambo nyonso goma mais quand même YouTube bandeko ya famille bota bazolakisa ki oui bazotala artiste na bango second choix eza wana lelo épisode asiki ezokota ba famille bota batala film ba partager ba commenter na Candy Star pe kuna toza na film Maser suka na film ba écriture ya misuni lem su bandeko musu bazo sala effort bazo lala bazo lota bazo luka ba cours par correspondance bazo ngo epa ya madame Belleville yango biso toza nango oyo to pesa ngo valeur œuvre ya madame Belleville azo sala ezali na batu mususu ba pesa ngo valeur biso ba jalelo ba mikala lokwa biso yo
ba communicateur, ba communicatrice, ba attaché de presse, ba porte-parole, biso nde tokoya presse ezalaka na force. Presse na biso ya famille bota tolakisa ke presse d'abord eza force munene na monde. Toyebaka kopesa valeur yeba œuvre o madame Belleville azosala. Mutu muso akozala azosala de ba œuvre ngo pesa nango mwa lioto mwa bitoto eza nango ka mwa bien, mais de fait que azana ba senzi azana ba idiot na ba idiote azana batu oyo ba boya na bango humanisme ezate ki bo moto ezate ba œuvre wana kozwa valeur te. Alors biso to sala promotion ya biloko etangami ya madame Belleville to sala promotion nango. Film na biso seconde choix lelo na 16h30 na air à Kinshasa épisode à Sikezokota na Candy Star kuna maser suka na film tout ça la promotion bandeko o bolandi ngai événement eza moko événement oyo ezali fête ya ba congolais nyonso 7e anniversaire ba délégation ko ya dabi ke base ya Luanda ser nanga Bibish Kande ya mama ni mama akozala na biso awa na Kinshasa poto célébrer 7e anniversaire. Mais mo bossa na pété batu bokoya anniversaire. Papa Kulutu na bino le 11 mars anniversaire na ngana lifanto gradi mbaya. Mais na ko boko souffler lenga bougie le 29 na showbiz. Boko souffler lenga i bougie ya gâteau na showbiz. Le 29 mars, il y aura un grand spectacle représenté par vos artistes, ballet, et vous allez au rendez-vous. One Man Show, bisope bato tola makila One Man Show na telemi penabo na pandi tswaka na sepeli simokili. Bakozala wana mama na spectacle le 29 mars à 17h. Billets ali $10. VIP $30. Donc réservation numéro ezawana soki pe muto ozali banda ozana posa ya billet benganga na kosombela o billet na yo. Tokokutana no libanda ya showbiz mukolango ozwi billet okoti. Bo benganga na numéro nanga plus 243 98 15 35 131 plus 243 98 15 35 131 98 15 35 131. Ozwa billet non parce que libanda ya showbiz wana pour tout le komata makala makotikala nakosala ambiance nanu ya libanda wana bandeko nyonso bakouta libanda outi Brazzaville yaka na drapeau ya Congo Brazzaville outi Luanda Bibish Kande ya mama ni mama baza Luanda yaka na drapeau à Luanda Belgique France États-Unis partout boya na ba drapeau mais biso bato ya Kinshasa tokozana na drapeau à République démocratique du Congo esangana siko wana esala métissage wana yosala suka ino wapi. Merci beaucoup na bino tout bolandaki biso na Congo Victoria Télévision palais na biso ya famille bota yangoyo bandeko bolandaka papa Kulutu boya pe ko s'abonner awa surtout que ezali chaîne moko ya famille bota bokende boya ko s'abonner et osala suka ina mbenzolo kitoko wapi écriture à mosonyo wapi. Merci beaucoup na bino tout nzamba lola abatela biso na bino tozala toujours wana botiaka surtout na moment ya événement boye totia madame Belleville Candy Poutine de l'écriture na osatire wana mo baba osala spectacle wana to 7e anniversaire wana totia bango na mabondeli parce que nzamba za côté na biso nzamba osala ka ndeto yokanaki. Alors bye bye tokutani mokolo ya lobby to ya lobby okuna na numéro ya sika mais mingi bossa abonner na chaîne oyo Congo Victoria Télévision. Dodé Mavumisa Joao Pedro, je te salue mon beau.
te sali vraiment pesa base pena mobimba wana ya Hollande wana pesa bango penda bambote belé pesa bango bambote belé tokutana na prochaine occasion bye bye. Ça réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kondi, Annie Biasi, Gesho Ngange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30. À $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte.